égoïste était. Franco azaki égoïste était. Yango moni akenda et l'on ezaka toujours de génération à génération. Ozuwa masa lokola ba fele, ba feri, ba fali, hein? Bango ne sozaka na lokolo, bazo ndaka lokolo. Donc talaka odemba donc eza tozo kabola ngunda munda mokili mobimba. Tozana OK jazz. Mais toyebi bazembo ya ba freezer, toyebi bazembo ya ba fere, toyebi bazembo ya fali, toyebi bazembo vraiment eloko lobi eza ngo lokuta. Mais mongo kam tazo bundana biso mutu soute gouvernement tchaka loboko te tolela kutu bango Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, l'enfant de Marie France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore de notre chaîne YouTube Congo 6 TV. Et puis n'a profité n'a fait ça un gros merci à mon papa, à mon DG, à mon patron maître John Motema, à maman Micheli, la reine ma mère a parlé. Et puis un grand merci à mon superviseur Papi Le Congo Mobala Pembe. Et puis un grand merci na caméraman Nanga Feli. Et puis un grand merci na secrétaire na biso Routiana la Razia. Un grand merci na Gelon Ngasele Mouteke Azanga Nzolo ko papa ya Gertina Ngasele. Et puis ya Keren Ngasele. Un grand merci na Tony le Prince mon à Londres Solo Nzamba Sterling. Un grand merci na Dali Kia pour papa social. Et puis un grand merci na Laurent Mosungu Babi Mokondi Ayoji. Et puis un grand merci na vieux garde-robe Kabemba. Donc un grand merci na Bino. Bon continuez toujours à soutenir les la prometa bino nga la sala ramamba bien nga la embara ba blora bien nga la yakana ba surprise bien bato ba baneko kaisa orchestre OK jazz et kufa ya ve la biso luambo makiadi ezala kaka donc bo mona ba surprise beleza wa trosola na ba musicien o batikala bo rozwa pe ba imaginer ba banaki ko répéter feli ko edenga o lakisa ba bonne na biso Congo Suisse botala nde ba ndeko na biso bazo travailler ba kangi maboko te malgré via kenda na donc na bi ke sala bien merci.
Gracias.
felu et puis accompagné na aux émis de énergie quand on a prometté bino moyo mbela bino ba soldat ya orchestre na biso e kalo to yebaki na kombo ya OK Jazz donc tout ça vraiment na bango de to beta maso na bango bino mo déjà bo to mona degré parce que mbela nga kuna kaseki mambango banda via kende sila nango me nga mona yebo na bosani ke via kende na kazi via zakaka po degré musique on a okeli donc yemo rande mtasala makambo na ça déjà na bande ko na nga ba invité na nga bonjour. Bonjour maman. Qu'on s'est présenté pour moi on a bandi ko apprendre mamba musique et kalaté o m surtout bino bo salara na ba succès ya botamara non te ska linga ba musique ko s'est présenté o aider quand même moi na wana ozana kombo kombo na ngai sele soko o lingi sele luambo senga mona joua ka moi rôle muke ya vie na mekola kai muke ngo leki na ngai bake ngai sele luambo. OK chanteur. Ok, merci. Naya Susuna, papa la biso msoaza, nanga bonjour. Bonjour mamie, la perle noire. Ngai, comment ngai las, tati las, donc baibingami na komba las, chanteur première voix. Merci. Voilà, merci. Naya Susuna, papa, bonjour. Et bonjour. Comme on Aimé Moulenda, c'est moi le roi de la rumba Odemba. Nasonga somuke elo ni nesala que via kenda ni mebino bo simbi toujours ka mouvement pe bo ok na oka loko ya zala elo ni nesala moi ba conseil pe zala ya mabe au moni via zaki égoïste té Franco zaki égoïste té yango moni akenda elo connaît zaka toujours de génération à génération donc Franco zaki traverser au moni élément aye paf di ça nzembo ça to nzembo paf donc zaki lancer ba vedette au moni OK Jazz zaki orchestre ba vedette de oya bimi bo vedette bo vedette. Et puis, OK Jazz, Bali a caillé Mboka Nyonso, pays Nyonso, de 56 à 2010. De 56 à 2010, à 2020. Hein, à 2020. De Baza Koli a n'a pas petit absent Mickey Bailelo, Bazolia Franco. Donc, Baïmbaka Banzembo OK Jazz, Baïtizaba instrumentation OK Jazz, n'a pas Banzembo Nabango. Voilà, tous on n'a pas langambo. Tout le monde a le bas jeune à bandi musique qui kalata sali quand même sous 10 ans, 5 ans de succès puis sinon mais bino bozaka na succès lo ni nesala ke bozalaka na succès. Bon, tokolo ba toza pe wa toza ba génération confondue. Na zape na ba kulu to ponga na zo zono encadrement pa ba vie nanga eti ba loi bazali wana ba aimer ba baza déjà ba kolo zo ba jeune taraka. Mais jeune moko aza intégré na kata ba kulu tout donc azo ko la style. Donc on a une école de formation mais nous avons qui toko pas chiffre dans Clovis pas vie dans Ngada donc on demba pena mystique donc taka ba jeune news ba master ozu ba master lokola ba fele ba ferry ba fali hein ba ngoni so zaka na lokolo bazo ndaka lokolo donc talaka o demba donc eza tozo kabola ngona munda mokili mobimba. Ok, merci papa. Koko pe sa ba jeune ou ba musicien au boya sika. Secrètement pour non ngamono e comme singa vient déjà kufa mais mouvement zaka na succès et puis ba contrat ezoya ka ba concert ezaka ka concert ni koko pe sa bande ko na biso boya lobby donc pour ba wumi la peine de bino bo wumi libo. Donc musala secret musala za discipline. Mais abiso siko discipline et puis répétition ming. Il faut répéter trop, travailler trop et surtout koyoka ka baninga. Zoka baninga donc musique ezaka ya yote tango zoka baninga neti biso tozana OK Jazz mais toyebi bazembo ya ba Freeza toyoka bazembo ya ba Ferre toyoka bazembo ya Fali toyoka bazembo ya mutu nyonso malgré tozana OK Jazz donc conseil ezali faut koyoka baninga tout ozana discipline et puis respect et répétition pour travailler. Merci. Je suis sûr que les musiciens au bois, le pote au monde les groupes salika 50 10 ans. Beaucoup na bien groupe kufi na ngabo mais bon na groupe mo be mko na ngoko takena muko et puis mukolo na groupe dans un petit temps ça c'est nga ko na botam te menga na ye na kuti pe musique na epe na yo kakango mais soki ezala ki bino mais ya misu na bino na ebite mais bino em so boza ba message génération na mais na ebi ba nzemo na bino te mais papa mo be o ku tutanga sala ce qui nga azala te mais quand même no yo kamakambo en tout cas beau travailler beau landa ba conseil ya ba ndeko na biso bo to pesa bino musala discipline et puis qu'il faut qu'on répète ka papa est-ce que bozo se retrouver quand vous bando se retrouver pas na yemoko côté finance. Oui, tout se retrouver il faut surtout traverser sur makasi banzembo bima pour tout na ko ba voyage. Parce que yango tozo bunda to studio kuna likolo. Studio za kuna likolo banzembo za kuna. Ezo ngashiko e bima pour biso peto zo pa na biso biso peto zo par na biso to na ko faire voyager orchestre. Mais on a un contrat les autres à Paris comme ba déconfiner monde. Si ko producteur za ko ya kala mingi te to ke ne poto. Voilà, OK.
Merci et que ça la bien makasi. Babi senga babi gouvernement dem te futara bino, bozaka na salaire na bino chaque fin du mois, bino kutu boko so la raté. Sora moi na bino beti ka dans soki ka fin du mois ko ki boke gouvernement futi bino. Est-ce vrai ou bien faux? Ah vraiment eloko lobi eza ngo lokuta. Mais mongo kam tazo bunda na biso mutu sute. Gouvernement tchaka loboko te. Tolela kutu bango ba instrument depuis kala. Poto loba pe poto za na matos te. Et mongo kana mayele na ye na makasi na ye na kimona franco na ye kaka zobunda na biso bandeko na ye tala pensa ezala kwa toltongi net gouvernement biso na posa ba enterrer pena franco na musique. Donc c'est pas bien. Donc bongi bo enterrer franco na musique. Taka donc nga franco za koko nanga. Nga pena na yebi franco te. Tant franco kufa na zaki au moins na 10 ans. Donc na yebi pena yebi ente na za pena histoire na été. Mais bongi bo enterrer ye na musique. Deux ans malamu taka biso bana lelo. Donc tu peux te côté na bien on a musique à franco. Donc ils allaient bien. Donc il faut soutenir biso. Tout ça comme soutien gouvernement. Surtout tout ça comme pena maman Olive, maman donc maman ne soit senga po basubra, basunga biso. Yé mon chef de l'état number 1. Fati Béton. Ata la yoka. Ayoka pena ko na biso pena po matos peto zanango et ça la bien. Merci beaucoup. Et ça la bien makasi en tout cas ba prêt topé bozo soutenir bano bazo bima ba o eza ba mouvement na bino ba groupe na bino o boyoka tellement kala na bi ke ba boss ba se belé quoi ba tenu le prince ba groupe yango yo ba vie na biso baza botsa bango pe po e ko sala bien makasi. Papa ndo mona musique na biso lelo eza ko matato eza okita. Non, musique na biso eza toujours na position bien. Toujours na position bien parce que sur hôtel trace Hermo tozaka premier la trace de toujours na position bien muto ko sauter tozo betaneti ndeko na fali to beta na Bercy asali pagaille donc musique na biso na position bien première ligue no bisonde gouvernement na biso soka tiva moyen na ministère culture lokola ba nigérien okomona ke toko zonga na place ozaka liboso mais net ozoba OK jazz a patrimoine national déjà eloko oyo gouvernement il faut azouer parce qu'il a patrimoine national OK jazz donc ils ont ce que autant lelo OK jazz autant isaiko ouais tikala ba patrimoine donc oyo sala donc OK jazz a patrimoine national mais biso mingi toza batu ya koyemba il faut to yemba ka po tunengi pena senga to yemba po to solo tellement mingi to sepesape ba abonné na biso Congo Suisse bo luka kelo mo bien to yemba banga na kena na yemba batu ya poto batu ya Angola Pacheco Maleka, Freddy Mamble Seva de la SAP, Batonto das Mapuya, Louis Blanchard na Londres, Karine Koudi, donc ngana muja kwemba. Na yakina fina yo lokola pata ya Nzambe, maboko etondi na gracia, bulingo etondi na motema ojida. Na yakina fina yo lokola nyama bazoki na nkoi, nazalaki koluka esika na bumisa motema nanga. Dimanche oyo to déconfiner mboka donc batu Angola bazana Kinshasa ba Pacheco ba Gabi Mulozi ba Idoni Kele ba Freddy Mamble Seva de la SAP ba Semblance ba couleur Angola dimanche tozala bozo ba invitation déjà vo bangate batu ya Luanda surtout batu ya Bukavu Goma ba Alexis Makombo bazali batu ya Bukavu Goma ba Alexis Makombo bazali ba Jean Pindaka bazali donc Alexis Makombo l'argent n'oublie pas son maître Azali 1 millionnaire en dollars. Voilà, papa to yemba ko to yebe pi ba dédicace no poto kabana. Bon. Bata la pendinge bo teki ko sala répétition de boyembi bo ba surprise ça tellement belé o bozui na o bozui liboso na zona muke mais bozwa sous c'est ça bien bo tala le sonde ba papa na biso bazo kanga maboko te bazo travailler to yemba pi mo ba dédicace. Bon, et ça la bien na pesa no tient depuis di wana masa na mbote. Na bandine kobela malade pona dija moto maître utana bana kolinga na bela moto te utana bana kolinga na bela tension te merci beaucoup na pesi bana poto nyoso mbote adisha moto maître ya ngwana ya Willy Bondo ya yo ngwana ya Nise Tankweni ya yo ngwana na bosa ete ya Miko Yamiko mwana Londres, Yamiko Muyanzi ya ngwana bosa ente Owasi Mapeke masa na ngai, Gi Mapanzi na kata state na bosa ente Endai Matendi na bosa ente Aristote na kata Canada Aristote Mulenda.
Wana masara nga na bosa ete batangola, na bosa ete kovo lingole na peso be mboto no ngwana. C'est bon. Arrête dembo. OK, merci na bi que ba yo ki ba dédicace ta bango papa to yemba et puis ba dédicace to poto kabona biso to permettre pe ba bata la peine de boti ko répéter pour na concert ne bo préparer concert na biso eza dimanche. Otuna na bato soki bayebi ngai. Ino otunaka soki nazali kitoko mama mama abota ngai motane tata alula ngai na bomwana mama munwe bon na bomba makao ondimaka te lelo nandimi liwae lelo nandimi kosasa en tout cas base na biso ya Londres Richard Madeka. Oui. On pense pas un jour que ça groupe une autre canopée au jazz. Non, combien de niveau on a été? Non. OK. Non, na aucun au salango. Mais t'es bon. Non. On a franco comme modinga. Oui. On a franco comme modinga penza so. Yango na sengi na base na biso à Londres. Richard Madeka. Yebisa de Deline Mibamba. Ata bozawa te, mais boko zo ba film et concert. Botomba toujours bendele tout puissant OK jazz ya franco. Toké na Liège, petite nangai Sylvie Koufikisa. G3. En tout cas, maman, yo moko ebi orchestre na yo oyo kendeki nango Brazzaville, ozongi na yango. Lobby dimanche, tozali na déconfinement. Ya ba concert. Donc déconfinement total. Loko la maman na biso azali ya. Yo boko yate. Oyate. Baleki nanga ba cameraman ba ko zape. Toko se planning elongo bani. Merci. Pardon na bosa ni mutu moko ozali mutu ya OK jazz ve nga boambo mapalanga na yepe na kozanga te Élysée Mboma Bijou Mboma bino za ba o ya OK jazz vraiment to bosa ni te yango wana ya bino. OK, merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Osez ba ko na ba ko bima. OK, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoro Jerusha Bafosset, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Vangoulacel et l'unique reine mère. Un grand merci à mon patron, à mon papa, maître John Motema, ya maman Micheli, la reine ma mère a parlé, babi moi soit Zangambanda, Sokutene Kumisanzambe. Un grand merci à mon superviseur Papi Le Congo Mobala Pembe. Un grand merci na secrétaire Nabiso Routana, la race secrétaire un grand merci à mon caméraman Feli, un grand merci à Gelon Ngasele, Mouteki Azangan Zoloko, papa ya Gertina Ngasele, puis à Keren Ngasele. Un grand merci à Osemi de Énergie Mobala Bafosset, Babi directeur de discipline au mérité. Et puis un grand merci à Enoch Kimbala Motomobimba. Un grand merci à Babonné Nabissa Congo Suisse. Vous continuez à s'abonner. Abonnez-vous. On est là pour vous. Tous en a prononcé la binom sala. Je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Bye.